Mama ya wewe zati. Mbule beti na poisa. Et ko mema banda kuna moni na pesi rapport tant on na libulu ba yoki ndenga na zuso na ministre na yebisi alobi boye que mo ya oyo ezali kopesa biso solution immédiate ezali conseiller à chef de l'État en matière de azali koya pardon voilà bazoya na bango mais siko tala toyokana bo libérer nzela tozeli bango na mipanzi négatif wana simbate alobi boye okanisi vraiment que soki tokangi nzela esili nde tozwi solution non tosali boye bango bazali koya donc empêcher bango te baya ko propulser ça va donc empêcher bango te voilà donc empêcher bango te bakota et ça la tête non bokangi nzela boye botiki ba botali face à face bakamyo miso ezo kitaba miso ezo mata bango tango bakoya tokozwa bango tokiti na bango te na libulu ba monde toyoki yo na ndenga mabete toyoki yo ekoti awa mais ebimi pona tolongwa te so solution zami ate oyo bokende kuna eza domaine privé mais oyo bandaku ya bandaku monsieur Gourmes bandaku ya ba officier supérieur bandaku ba maison ya ka officier ka officier misusu ezokende tolobi bongo te tolobi boye bato baoya na solution libulu immédiatement ezali conseiller du chef de l'État en matière d'infrastructure il vient mais sinon le problème c'est ceci est-ce que les paisibles citoyens qui peuvent passer aller à l'IPED bana classe yoka bana classe sont des innocents beaucoup de tika bango te baleka ba camion eleka nango on attend avant biso to aussi les salons dans le code de sang mais mbule bukaki mbuke musambula buki ntelao esika ba pesa biso ba koki ko leka ba pesa ngo érosion te eza tozo lutter pour eza nini commun eza te ma muloko na ngala usanda kunanga te eza que problème eza soki ntela o ebukani biso nyoso ba konza to ko leka te e ko sera ba sala ngo na c'est quoi les travaux écoutez-moi, mon frère, on n'en disconvient pas. On dit que du fait que attendez mon frère. Premièrement, vous poussez à aller vérifier ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Bon libérer ma camion et les bazoya. La fois passée, Natoma Louakaba, Yakan Teresa Okaba, Komara Awa. Zela, Baba Konzi to refoule la bangon Zela, c'est un problème. Bakamyo misoboti a ordre bango baleka. Il y a négligence. Musala wana e banaki. Babwaki zelo pamba. Babaki zelo pamba e ça et l'autre. Ba négligence wana nko. Ndi ezongi subongo. Façon ezolo ba wana batu ba perdre biloko. Et ça te ka ke soki ba lobi to tiki nzela ba zongi samtelo. Non. Azana droit maman oyo ndako to tonga isa. On bien bokangi nzela awa ya route de Matadi awa pona nini? To kanga par rapport que ya libulu et rosé ya gaillard banda ko biso ke belé makasi. Ce que on a pour ça solution zwa mais bourgmestre ça y a lo ba kakeno airways za bar baka banduma yake osani kuna so ba bete ke kuna yake luka ake airways nzela o esali combien d'années pardon érosion esali combien de mbula ba osala ngoti bakata muke po e banda kala e banda na c c'est comme boy depuis début à 2012 et maintenant 2012 to ba le 2019 boy na habité ba 7 ans passé déjà si go yebisanga ti le rejet ça manja ba kizelu mais basali kanivote eza zolo pamba so cheka na libulu maye kene na ngoti ndeko to moni bino awa problème ezanini bon problème eza to kangi route de Matadi par rapport à érosion menene eux sont menacés entre Dimanche
na côté pe Kabading parce que là des érosions et Kabwani. Ce que tu c'est là lelo papa lelo mboule beti na butolo bidimanche ko tana lelo lundi boy. Et ça li vraiment maman na érosion de so kiti na seboy. Donc Nzambe ganda sur le kum na mbula on batwa da ete me ba kamo grave. Yango to seng na l'état akita asala musala na e. Oza devant l'état. Eza musala na e biso to batwa l'état. Lelo so mtu abomi mtu l'état mtu sa intervention pour nous bomi. Lelo so mbebe ko l'état na mtu kondana biso. To bandumba te me to déclarer droit na biso do ba mataba kita. Ba bomela biso rapport ni mabango. Merci. Mbote na yo? Mbote papa. Expliquez biso un peu awa tozana. Tozana en fait, tozana na quartier d'Imez. Ah, on a sur place, on a route de Matadi. Ici, c'est le quartier Cité Verte, de l'autre côté quartier d'Imez. Le problème, c'est ce qui se passe en ce moment, en fait, il y a l'érosion de ce côté. L'érosion est banda qui depuis Kala. Tant que bandi Kala, on avait fait une manifestation ici même encore. Les gouverneurs, en fait, Jean-Tini Ngobila était venu avec l'ancien ministre des Travaux publics, M. Thomas Louaka, ils étaient là. Les travaux ont été commencés. Ils ont commencé à faire des travaux. Mais malheureusement, soudainement, après un temps, travailler Katanaki. Donc travailler Katani pendant ces choses les kiwana travailler Katani et tout. Et moi il bosse betaki samedi wana et ça limo raison muke. Et moula o ya makasi betina buto dégâts ezasu ya makasi donc c'est-à-dire bandeli musala zéro donc ezongi nango lisusu. Et c'est qui nous énerve encore et on est tellement attristé par rapport à ça. Il y a une école et quoi bana batangité hein lutter mamoté la fille elle est là vous voyez la fille elle est là elle n'a pas comme elle est là elle n'a pas étudié aujourd'hui parce que école est Boukani vous allez aller voir là-bas avoir les images nous on pense en fait c'est travaux ne bandaki toujours il va imaginer travaux bandaki on a aussi la route kulme tout construire mi tugeyaki mais là on y est sali était ba kata travaux on c'est qu'on se demande nous on prend ça comme une négligence ça va conduire parce que vous avez commencé quelque chose pourquoi ne pas finir ça pour que les gens puissent être à l'aise directement vous commencez quelque chose et puis vous abandonnez botiki batuka maintenant oh et saliona et ça doublement il y a encore des dégâts et puis ce qui nous énerve encore c'est quoi quand ils ont commencé à faire des travaux aucune canalisation d'eau tout à changer que non et là que ça que maïwana ils ont un bon exact que non parce que canalisation d'eau exactée. Alors maï sali que non tant et pandi et école le banana biso batangité. Vous voyez vraiment. Donc on est vraiment nous on va trop loin à donc Kanginzela. Donc Kanginzela c'est notre manière de manifester. Parce que ceux qui érosion de Komakia, c'est un peu ngezalaté. On veut sauver ça on TMA. On manifeste c'est une manière de se manifester. Ceux qui va konzibaye et que si le gouverneur là mais bobo ikoyo kaye. En fait Toyo qui est aurait bisibso ezapena malongate. Vous voyez alors bisibso malongate puis on pense que pendant un regret pour mes en mesure n'a été. Alors ouais, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bandeko balandi club.com mboti na bino en tout cas bozé belé bozola na biso de partout en tout cas toza a na kata commune Monga Fula précisément na quartier d'Imez place Owapi érosion ya munene salami na mbola webetaki mikolo eleki
en tout cas érosion monene sauf que non ce boté ba image ne soit kala tout l'accès bino neni misale bana ko salema awa pour érosion érosion bana ki manda kala mais misale bana mari déjà mais tu comprends était ni misalango et soukagi na nzela et puis va continuer qui en côté mbule beti érosion et yesusu ya makasi donc ba image ezolo ba yango moko et puis na kati ya kanda wana to moni ndenge nini population ya quartier d'Imes bakangi bongo route ya Matadi route principale ya Matadi donc moyen kuna ba voiture les réalités bakangi yango babike voiture les raté à toute autorité mon pété à roleka na bugomese ya monga fula yona américain peu ko sona bongo mais ba trouver compromis malonga te parce que eloko oyo esali bambule belé et bandi depuis na sekuna ndezo matabulikolo donc à la minute ko komati na kati ya prince principal na route de Matadi en tout cas boroyo kanengi population a ko réagir par rapport eloko na nyonso pe boroyo kanengi population so kana pe ko sala ba activité mususu pour na été ba lutter contre érosion oyo eza ko tungisa bango butu pe moyi oyo eza ka mbula moko autrement na saison mbula alors ba mbula ko ye ko sa ndenge ni donc c'est que vous allez penser ba mort na ba mort ko to nyonso soki ba sali to soki ba luki solution te en tout cas ça passe pe ma bula na population ninga réagir par rapport à érosion oh papa mbote na yo mbota papa to moni bino awa to zapi précisément toza na munga commune na munga fula na quartier d'Imes en tout cas libulo vraiment sali biso passe mingi papa en tout cas to reketenga na moni faute za ingénieur wa sali parce que faba na terrasse à partir ROS ti na C mais bazu ka mabele ba sopiso mabele apa ba c'est le côté to sengi na gouvernement na biso l'état na biso mais ce gouverneur gentiningo bilata la biso vraiment likamboyo aya sala moi vite fait talaka banda ko nyoso koyi toza vraiment na maomingi tala église koyi banda ke koyi école pe koyi en tout cas le lope na moye bana pe batanga ezala kite tout ça pernaliser biso mambo ebele en tout cas nzamba sunga ko tabana mitema pe sango makasi ba ko sa biso musala malamu merci beaucoup papa ah bon mona kaka maman mbote na yo mbote papa la ngai maman tomoni bino awa ezali nini précisément maman papa érosion esalami tozo comprendre te to basalaki toyebi te basalaki o bayaki kaka kokunda vraiment ye mukonjo azwi mikolo oyo abundela na etumba oyo malgré tout bakeye batike na charge mpe eza kaka yebaka mosusu yango ebakisami lisusu awa na kandi meza moye te bandako nyonso esi biso na kokende papa mais érosion oyo badaye bana ekosala yango déjà te basali te wana baya kotyaka zelu kaka zelu pamba ni mabanga ni nsima ni eloko zelu kaka nde motu bakundaki kaka pamba emona eza terase eza te nini oprince eza te bakundi kaka abu pia sikotala oyo desami to ya munene koleko samaki liboso siko oyo sambula moko bo mbula ezoya siko ye moko mukonzi amona bato nazopesa mbongo nde bazolia mbongo bazosala musala moko te bazobazaka pasi likola pasi balingi tokufa ya kokufa nde basepela nga na suki wana. Merci beaucoup. Maman mbote na yo mbote papa maman toye awa na quartier na bino kosala constat ya érosion oyo maloba no ezali nini maman maloba nanga ezali ya boye mai batikelaka ngo nzela biloko mosusu ezali bitonga tonga bazotonga bandako bisika batongaka te mai neti awa il fallait terrasser ezala soki mai ewuti kuna eye boye ezwi nzela eye soko ntango mai edéborde baterrase bazozwa babiloko bazotia bazozwa basashe bazotia ntango terrase edéborde mai sikoyo eluki nzela eza te ndere ekomona sikoyo place kamwa liduso ezali il faut ebuka donc sikoyo seke mai oyo ewuti na wapi bayina wapi mai oyo mai ewuti boye ezolakisa nzela ewuti na prince ekiti ewuti kuna ekiti tellement que mabele eza nango pete yango wana ezwi liduso ya kodusola edusoli ekati eza nango mabele makasi eza mabele pete elo ni osenga na leta maman nazosenga na leta asala kaka musala na ye abongisela bango po batu sikoyo na bana na ba église donc bakomi na pasa abongisela bango pe batu pe bazwa bisika ya kotonga bandako neti botomoi na se wana lubwaku wana batongi bandako moko eza na se sikoyo ntango ma érosion ekoya idindisi bango bakomi susu leta ntango ozotonga ndako il faut tala bisika nini ozotonga ndako mpo badega ezala te. Merci beaucoup maman. Merci papa. Oui bando balandi bozomona ndenge tozosalela bino musala par rapport ya eloko yo en tout cas c'est vraiment regrettable sauf que notre grande surprise école pesa pembeni ya tola sabini ba image école na pe bukani bani bele bazazi zinga na biso batangi te pona école wana en tout cas to ebite ya poni ya mbote na yo mbote est-ce que le botangi te botangi te poni érosion c'est linine érosion c'est nini ekanga bisonzela nzela école nini précisément lycée
Donc le botang était pour une érosion. Ça va. Merci beaucoup. Boyo qui pendenge moi à déclarer par rapport à l'érosion. Par rapport à l'érosion, mais les aliments pas si. Tout ce qui maman zape bien à tout soir. Maman botte na. Mbote papa. Maman bino boza habitant koto. Biso to vanda koto papa. Et ça biso pas si to sala ka te pour misala ezate to tangi to ziba diplôme to ziba te to continuer to tika. Be kolo fele ye. Et bandi ko kene na ba yangi e ba ko tanga te. Pour comme déjà première ça va fouta, deuxième ça va fouta. Oh et suki na 6e, boloba ki nini 8e. Tozo comprendre 8e angote soki ya ndenge nini. Boko mi ko balugana na ne comme ata na première trimestre c'était si là. Et ça na sens te papa tracteur et tellement ki wana. Bazio ngo ba pusi bana to banda ko mona ngo to ebi musale zo salama. Oh ça c'est l'autre. Maire banga zelo zo buka ndaka ba mwelon. Ale zelo siko. Ba kimi sanga continue na kata feni wana et ça na sens te to ko la ndeni. Alors message ni opesa pas papa Félix. Non, non message opesa te ndenge tozolo ba boy azomona. Aza vegle te to bando bandela ka pona nini. Akoti akuti makambo sala. Posa muluba. Merci beaucoup en tout cas les alliés moi pas si bandeko nangai. Ça fait mal parce que tozoe baté bambula wezaoya ceux qui ayo ko sala ndenge nini et ko scandalé. Donc ils allaient vraiment mabé makasi. En tout cas, bo zala toujours branché na club.com to la Sabino ndenge nini makambo za au salema et puis tout ça papa au baza pembeni a to meka pe ko swana bango par rapport à érosion. Papa mbote na yo. Mbote papa. Papa to moni bino awa problème ezali nini papa? Non problème ezali batu baza matanga ba olela awa. Nana kufi. Mbula o ba makambo yo sala tala. Ba terrasse yo batu olela banda ko batu zo kende. Masolo banda kala banda régime utoleka. Tobenga tobelela bayati. Siko tala siko ba catastrophe ngozo continuer au sein matil siko. D'où ezo senga siko il faut président de la République yemoko aza mutu atre azo déjà solution ba makambo po ba tobele siko ba yola libanda banda ko kei le passe na mitema ba baleli. Merci beaucoup. Ah merci beaucoup. Est-ce qu'il y a